Oui, tout ça, à quelques mètres, on a chanté Naval Ndolo sur poids lourd, tout près, c'est après à Bralman. Ndeko Oyo Babomi et puis Baboua qui est Awa. Bomoni Azana ba ceinture de sécurité, ya Mituka. Donc, les vaquis et puis Babomi et Baboua qui est Awa. Baboto le nyon sort aux hommes à Tazana identité morote. Et Oya Ebiye, Oya Koki ko reconnaître Longi Oyo. Amen. Mbote balandi ya Vérité Universelle TV. Et zanga yuabino parfaite bilendo la poupée noire de la presse. Merci parce que bozalaka toujours on a pour la kolanda émission na bino à la découverte on a qui n'aura toujours que découvrir pour na bino ba réalité ou ezole kana Kinshasa pe na monde entier. Na pesi mbote na boss de boss John. Maître John boss Simao boss à ça la biso poto ça la pourquoi pas à le cœur des boss maman Micheline mère boss bambo tebele pa na yo mère boss surtout bambo tebele na les frères millionnaires Blaise Matuidi babi millionnaire international babina monde entier millionnaire aka moko Blaise Matuidi famille Matuidi mobimba bambo tina bino vraiment et si ka bozali vraiment na keke lelo na découvrir pour na bino sujet moko ya passe pe moi ya kotala mwana mwasi moko boye ya kitoko o ba uti ko bomana poids lourd mwana mwasi kitoko vraiment ba uti ko bomana poids lourd et puis si passe makasi pe mawa vraiment ba diaspora j'espère beaucoup découvrir en awa na émission na hôtel bino imange beaucoup tala yango nkena ngana lobaka pe ngana développer pourquoi mboka o ezokende boto yeba te eza problème d'insécurité ou comment eza problème d'insécurité comment lelo vraiment ba découvrir ebembe ya mwana mwasi na poids lourd na kati ya carniveau tozo yeba te babomi ya koboma alingaki chéri assassin to banleva qui et s'est retrouvé sans document, sans mikanda, azata na identité mon côté. Pour te babisi kani o ya outi. Ata na identité mon côté donc ndenge babomi a certifié kana ceinture ya sécurité ya voiture. Donc bande ko bomi na force ne batindi ki abima na ceinture wana nzoto tondeni na kati ya voiture. Na kati ya voiture. Par là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi mboka ou ezokende boy. Batia qui couvre frais. Couvre frais on te éviter ezaka ya batamakolo, izaya ba voiture tete ndeni. Pour na couvre frais on a tout monde en ba voiture etambulaka. Comment événement o esalama ki na butu. Esalama ki na butu pour corps bat ba ko serrer, ba ko retrouver corps na tongo ya lelo. Bat ba yo retrouver corps. Et c'est venu salamé na butu couvre fond to yeba te couvre fond ezaka ya bata makolo ndi batambola kate na air ya couvre fait ce ko ki bata voiture batambola na bango to ndeni pour voiture wana o ezo tambola muto kondu yango eka muto makolo couvre fait yango bata voiture so bazoleka ba pesa ba soda ba mbongo ba lekaka pourquoi RDC kende boy RDC kende boy pourquoi ba non saka couvre fait ba soda ba lalaka to bazalaka ti tondeni par là tu comprendre te ba annoncer leur mort na RDC na Kinshasa
basoda bino moko nanu babi balobi likambo mosusu fa motu mosusu banda kopratike yango fo bino moko na basoda bino moko na l'état bolakisa exemple fo bino moko bolakisa exemple bino bokomi bato makolo kuvo fe koleka te bato makolo kuvo fe bokangi bango bokoti bango na la police ana bopesa 10 000 na tongo avant batika o 10 000 francs mais bato voiture soit pèse 1 000 francs leki soit pèse 1 000 francs leki je vous dis soit pèse 2 000 aleki na ye yongo to komo mona ba nini ba conséquences nango yongo komo mona na bakomo boma bato fi wana so zaki enlevé te so ba zaki na chéri ne mais chéri nango azane mutu ya mabe mutu mabe ya baleki na ba nini na ba yak tardif na moment ba couvre feu ba zumo ba pesa ba soda baleki na bango amemi fi mo place mo bota ke bato bazate isolé abomi mo na mo se puis atindiki fi akoi atindiki na carniveau wanini manque ya sécurité manque ya binomo basoda donc manque ya mambo belé manque ya politesse toloba poza ki impolitesse mokonza mboka annoncer couvre-feu bino basoda boni ko respecter yango te boli ko respecter yango te toyeba te tokende wapi epesi passe makasi epesi passe ba voiture bazosomba ba voiture na bango kosalela bango tarsi mais bango mo ba chauffeur ngo bakomi ba assassin ba bandi ba voiture so chauffeur nani patron apesi voiture salelaka koya ape kotikela na bututela lisango epa na yo ya kotikela ngaka versement bango bakomi si voiture wana ya kopona okina para bato bakomi si ba voiture wana pona ko enlever ka bato ko bomaka bato na ba voiture ya bato na bino ba patron boso ba voiture fo bo eveyaka fo ebaka fo sala recherche ba voiture na ngana butu esala nini mutu msuza na ngo voiture neta somba na mbongo ne propre mutu msuza voiture na ete mutu msuza voiture ya bato akomi ko enlever la ngo bato moi ba sali clic na bango ba enlever bato na voiture ya bato ba osala pe j'ai le ko eza tarsi batango pe msu jaune batie pe jaune peinture jaune na tarsi batie jaune ba osala tarsi alors que ba clic ya bato ya comme place mort boye bato wana ba na kati boye akute belé na voiture ndo ane bango wana ba kidnapper bango wana ba assassin yo okota na voiture loko okoti na voiture lokola okoti na taxi ba memi na destination alors que ba memi nzela mo boye comme place mort boye boma yo borboaka yo non ta la passe ya boye comme on a bibembe par-ci par-là na RDC to komi to la to la muki to moni ebembe to éviter ce qui exact donc to koloba ils manque de sécurité na otie la bino vidéo yango na tie la bino vidéo yango botala yango pona linga informate ko moni lo ngona linga lo tout na mona réalité nyonso na mona na kabula ngona bino ezala vraiment moi bien ezala pena bien makasi linga botala toujours branché à contact na mamutu eleka. Toi, la vérité universelle, tu venais là, bino toujours vérité. Émission à la découverte, ça là toujours on a pour découvrir, pour la bino la réalité où ils a caché, où ils ont les caboyés bâtis, on a là bino pour botal. Oui, tout ça, quelques mètres on a chanté naval Ndolo sur Poilo, tout près à c'est après à Bralman. Ndeko oyo babomi et puis baboa qui est awa. Bomoni azana ba ceinture de sécurité ya mituka. Donc ba levaki et puis ba bomi et ba boa ki awa ba botole nyonso tozomona tazana identité morote et oya yebié oya koki ko reconnaître elongi oyo amekempe ko localiser puis ko informer vraiment pour na batu ba mekempe koyeba. Vraiment et nous tous de la service à scientifique ba mekempe ko sala. Vraiment, au Sunga Biso, au moni passe aux allées, vraiment.
toza sepwalo bosunga vraiment bosunga bomeka mpe kolocalize elongi oyo pour que non bo informer na famille. Et tout vraiment j'espère bino mon bomoni yango bomoni vraiment passe pe ma na tala mwasi elenge mwasi ya kitoko bon elenge mwasi on a asali non vie bien te bakati ne ka vie ne ka aboyi bakati ka pe makaka boyi na tala makamba boyi bino mon boloba bon comment na ba commentaire est-ce que vous sepeli na ngona makamba boyi makamba boyi insécurité aux circuler na Kinshasa botala ngona bino moko botala biso na Kinshasa to komi to la muka nouvelle bon ya bien bon mona ti bokuta na kana ebembe bolali bolamuki ebembe mutabomi mutu oyebite bolali bolamuki ebembe mutabomi mutu oyebite bolali tolamuki na l'état to na matadi kibala câble akure katane bomi ba mama ebomi batu j'espère na bozana bomona kiango bomona comme na otela bino on peut pas comprendre nango bien on comprendre nango vraiment bien câble akure katane bomi batu ba mama kufi batu bakufi likolo ya ba aubergine vraiment somo pas si peu mawa câble akure bomi plus de 26 personnes est-ce que tu as vu plus de 26 on a cause à combien to ebiti pas sur moi ba maman batiki ndaku na bango bat ba bimina bandaku na bango batiki bana bango ba na wenzo ba lukela bana ba ko se retrouver bibembe tala degré à passe tala degré à passe vraiment ça fait mal je vous dis et ceux qui wana te il paraît to komi koyoka il paraît bibembo bakende kotsa na morgue o ekufa na matadi kibala bata morgue banzo binga bakolo famille bibembe wana bakendo futu bambo pour ba bibembe na bango siko to yebite po place wana to mona ki chef de l'état avec na matadi kibala to moni délégation ya gouvernement ezala ki wana siko to komo yoka ke bakendo futu bambo ni délégation ya l'état et qui ka wana po tela kaka pour kende pour qui pose soin pour fita ba mbongo to ndeni par là vraiment to comprendre to comprendre to kende wapi na Kinshasa to kende wapi ata ba mama vie eza moko mama avant na continuer ils gon singi bala sere bango ils mangent ya matadi kibala c'est parti. Merci nazongi susu na plateau nazongi susu na eli susu j'espère bien mo bomoni vraiment makambo uto leka botali mange et puis si passe ma casse vraiment pema vraiment donc to éviter passo to za ba kolo famille mais pas si wana to apporter on a mitema yo tala bibembe o uto leka vraiment to éviter bibembe o uto kufa ata ba mama mbongo nde mbongo sila kate yana mutu azana mbongo me aoluka ka mbongo etonda ka mutu te mutu aluka ka mbongo ekoma ka ebele mbongo etonda na mutu te mama mbule beti vanda na bana yo tala bana yo vanda na bana otala bana mbongo otika ki les jours wana avant-hier zwango lamba pesa bana balia après lobby okinoteka le bana batikali borpheline nyonso na pona kozanga koyeba kozanga raisonnement okati vi na oka boye kaka likolo oketeka et pourtant ça na mbongo otekaki hier oza nango pourquoi pas utiliser kango mkolo o wana okendaki matadi kibala po ke lokota liwa ya mbala kata osimba wana maboko wana to mona eza kolokota liwa ya mbala kata je vous dis eza kolokota liwa kosimba na maboko pourquoi maman boza maman botika liboza mayele
maman botika boza maele bo pratiquer intelligence na ba vie na bino bo mitika ka boite bo tambola ka bo ngulu te non ngande bo mona bona te kana wenzi te lelo kabla ko katana na zo danger non mais lelo sona moni mbula mo bo beti mbula ya makasi na ko se protéger pona ko kende pena na tima imo boza na courant na kufi liwa na kati vi na ngaka boy na ko se protéger lobi na ke musala vie za la moko vie za la mi balete vie pe za la na brillante oh lelo so baby tu effacer to comme ça on a propre non vie za la rater lelo o so kufi e mi balé to si moko to remplacer non je vous dis vie za la ka moko vie za la mi balete vie za la mi balete non que na on chité na vie par ya fille ou te ko kufa biso ba jeune fille to mi batela ba jeune fille to tambola vraiment na bokebi nyonso na vie kandi na ute koloba na part ya ba maman ke vie eza moko to tambola na bokebi nyonso je vous dis OK obima ki okenda ki place omoni RLeki kozonga ndaku te lala kuna so zongi ndaku so zala ke pa na bino ko expliquer ba que RLeki ba comprendre yo so po zala ke pa na yo lobi ozonga na tongo e osa eloko te ke obima ki RLeki obima ka kozonga ka ndaku non écoute na danger moko liboso otala le jeune fille wa uto kufa kolinga te we komeli muninga na mwasi lobi pe komela ozwa mayele zwa vraiment mayele zwa mayele po chéri wana zobimisa yo lobi soko kufi na yo azo mwasi msusu obala kopo wana zobimisa yo lobi so oza eli okufi ba éliminer yo bazwa mtu msusu ba remplacer Bartika vidité pour yo zate non. Bartika vidité pour zate non. Voilà on a eu ça quand il monte miyebi yango. Oui. Yo moka monte miyebi yango. Le trou est que na famille na bino. Te trou est kotika na famille na bino lobi so zu danger. Ezalate batu wana oyo lo zu la ki danger. Bango baza l'aise. Bon le la bazana pas si oui bien sûr. Mais pour ça on peut aussi là ba ko effacer directement. Mais famille na yo otiki trou. Li bulu wana bana muntu ko remplacer ngoti. Bana place yo kunda ngoti. Bana muntu botana trou oyo tiki wana te. Non. Non. Comme il batte les bien. Faut comme il batte là. Alors déjà comme il mukolo faut oyer ba ko différencier makambo. Faut ko ba ko étudier likambo. Kendi na ke place boy. So na comité 23 na ko zonga. Te wase ko nazo antina lala. Faut ko tambola na sagesse, na intelligence. Na nzela moko. Ko tambola na sagesse te intelligence o tiki. Ko tambola na intelligence te sagesse o tiki. Non. Faut ko tambola na nzela moko. Et ça la bien makasi. Et ça la vraiment bien makasi na komi na vraiment na suka. Et ça malamu ya ko commenter ba commentaire na bino, bo commenter, bo partager, bo liker. Bo liker. Surtout ceux qui peuvent oser abonner te. Autant l'émission oh et ça la bien o s'abonner na chaîne. Oh ba réalité sous qui kana émission o te. Ba réalité ekoya pour na ka toujours na ba réalité. Na ka peut toujours na ba vérité pour toi na vérité universelle TV. Merci beaucoup. Vraiment là, je tiens à remercier mon boss des boss, Maître John Simao. Bah, merci et belé la Maître John Simao. Pourquoi pas en son cœur. Maman Micheline, babi mère boss, bah, merci et belé. Puis ici, na Igor Singh, babi cameraman, on appelle ça toujours, bah, il mange très professionnel. Pourquoi pas à tonton Taylor, babi, Mobala Mbinga, le quoi y est au Zouawapi. Na Bossanité, Madame Marisa, équipe Mobimbaya. Vérité universelle, bah, gros bisous à vous, surtout à mon papa chéri. Papa Jean Bilendo, papa Boitela Bino Parfaite Bilendo, la poupée noire de la presse Nabo Santé, mon frère chéri Valdanon Sato, Glody Mokunga, bénissance, le Vita, nous vit ça plutôt. Quant à moi, Parfaite Bilendo, on se retrouve à la prochaine numéro. Au revoir.